Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé oyo ebengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 bokuta biso kuna na Coucou la famille, ezangai mama na bino Vicky, toujours na kati ya réflexion na biso na ko répondre na mutuna oyo. Toza nango na kati ya réflexion na biso ya papa oyo asunga bana ya bandeko na ye ekomi na ta asunga bana na ye asungaki te. Voilà. Na moni mutuna yango na ko répondre boye. Kosunga bana ya bandeko eza na mabete eza malamu. Faut kosunga tango oza na makoki. Faut kosunga bana bandeko et puis kosunga pe na bana na yo moko. Tango ozotangisa bana bandeko na bana na yo ezala malamu mingi. Ezala bien po ekosalaki bozana ba problemi na famille te. Yo sungi bana bandeko bazwi ba position bakei. Ekomi na ta ya bana na omoko osungi bango ndenge sengelaki te. Lelo okomi mukolo. Okomi siko na posa bana ba ede yo koleka. Oyo bango bazozwa. Bana bazozwa ya mukie, yango mpe bazopeso ya mukie. Me papa olingi bongo te. Yo lingi kozwa ebele. Bana pe bazoloba mabete, bazoloba ki papa benga bandeko na biso wana po bakoka pe na kosunga yo ndenge yo zolingela. Soki bana balobi bongo papa tomboki contre bana okomi koloba na bango maloba mabe. Est-ce que mabe nini bana na bazoloba? Bana bazoloba mabete, bana bazoloba kaka po bazomona oyo bango bazopeso yo papa ozosepela nango te. Sikoyo bango baza na kapasité ya kopeso ebele ndenge yo olingi te. Yango bango bazomoni vomeki obenga bandeko na bango wana po bandeko na bango na lokola baza na ba possibilité bakoka kosunga yo ndenge yo zolingela po zala pe à l'aise. Mais papa pe azosepela na balangage wana te, azoloba na bana mabe. Papa bana na baza bana yo moko. Otangisa bango na malunga te. Ale ozozwa su maloba mabe, ozoloba likolo na bango. Est-ce que papa vraiment olingaka bana na obi olingaka bana na yo te? Ata yo moko papa. Ata yo moko. En tout cas, eza malamu te mambo bongo. Yango moni pe mama ya bana na pe azosepela te pona makambo oyo yo ozoloba likola bana na ye azana raison. Azana raison po ozo bimisa maloba oyo ekokangela bana sous ba porte entake yo za papa. Po Bible na biso kino ba parents na biso baza banzamba se. Ole kuto pambola bana ngo bazwa po bakoka koya kosunga ndenge yo zolingela yo zobana bango sous maloba mabe
omoni te ki papa ozosunga te vraiment eza mabe na ye epai ya bana. Soki papa na bino alingi te bolobaka bongo nde bolobaka, botika na bino bolobaka nesu bongo te po ezaki bobendana te, po maloba mabe pe ebimaka te. Bino bopesa keka o bino boza nango ye lokola lingi ebele koleka. Bino boza na bino nango te, bino bokopesa o bino boza nango yango bokopesa ye. Bozalaka na patience, mabe deja se salama asa tangisa bino te. Doki tokozonga su te na mokili wana tozalaka na kala po kota bino su na klase bobando tanga ti te ekozonga lisu te. De ode aseleka eseleki do nde eza wana bino bo supporter kaka. Et puis papa so bakoli bakomaka un peu compliqué, bakoma compliqué akomi ko linga o ya lingi papa bazala bongo. Donc eza pasi makasi, mais bino boteleka na se boboma na bino ka ba moto po azakaka papa eloko osala susu eza te. Bandeko na bino wana pe bango nde baza mabe, bayebi ki papa sa komi mokolo, bapapa so bakomi mokolo bazaka pe na baposa na bango moko boye, bango presi baza bien, bakosunga pe papa eza pe mabe te, bakosunga papa eza pe mabe te. Me bandeko na bino wana nde mutu baza ba ingratu, fo na vie nde toza fo kozala reconnaissant, po kozala reconnaissant efutaka makasi. Fo koyebaka so moto asali yo bolamu, fo korekonetaka bolamu wana esalaka bien. Mais tomona na kaya bandeko na bino eza bongo te, bango nde bazwa bakenda na bango, babosana kutu na motu asala bango bolamu. Eza vraiment kitoko te, eza vraiment bien te. Papa zala na bana na o bien, tika kobimisa maloba mabe likolo ya bana, po oyo lingi yango te bana baza nango. Papa zala na patience, mokolo bana bakozwa ebele bakopesa pe ndenge ozolingela. Bana bazoloba na bango mabe te, bazoloba kaka po ndenge yo papa olingeli. Wana ezalaki réflexion na ngana journal lelo. Nzamba lola azala na biso, tokutani mbala sima. Ciao.